Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona de pité et toza lelo toza lundi le 6 mars 2023 masolona de pité tokolobela makambu ya liberté provisoire oyo l'ancien conseiller privé du chef de l'État Babengi Bifor Biselele à Sengaki, quelle est la suite réservée? C'est dans ce numéro de l'émission Masolona Dépité. Un général fait tuer 8 militaires gratuitement à Bibaluka Balukanaye. C'est où? Sur la route Sakanya. Nous sommes là dans les Hauts-Katanga. Un accord, encore un accord signé entre la RDC et Burundi. Daniel Asseolo a représenté la RDC contre la volonté de M. Tambo que je suis. Je vais le démontrer. Masolona Dépité, c'est l'FCC Kabila. FCC bar Kabila et bandé bandaka bien FCC Zalaki Moko et comme FCC bar Kabila Balobi il faut suspendre le processus d'enrôlement. On va essayer de décortiquer ça. Troisième rendez-vous, encore une fois de plus, Yako Senga na ba Rwandais ba libérer Bamboka Oyo Bazwa. Mais pendant ce temps, Bango Bazo continuer Kobeta Masasi. C'est déjà demain mardi. Est-ce que ça sera possible? Je ne pense pas. Qui si Ebimina Poissana, président de la République, un membre du gouvernement Bengisi Bangangana Kinshasa, et Zanani, dans ce numéro de l'émission Masolo na Depité, c'est un prophète, entre guillemets, Azaliko torturé, au vie et au sud de tout le monde, qui va défendre ce peuple-là. Masolo na Depité. Allez, essayez de placer, Yéaza capable SGA, qu'est-ce que j'ai dit? SG, accompagné et capable SGA, et Sophie Kakoudi dans les Tanganyika, à Kitakina Kalemi, Lelo Alongwe Kalemi, Akei, Kitanda au Kende Kabalo, les images de son accueil, la sœur Chaud, la sœur Mokilimobi, la sœur Liba. Voilà, on va parler, on va aborder cette question de la sœur. Nabandeko et Belé Bissika Bazali, je vais vous balancer quelques images par-ci par-là. Il y a Lubumbashi, image il y a Canada, image il y a Kinshasa. Tokobana Kobini Sabini Sango Mouke, c'est ça aussi Masolo na Depité. Bande Konangai, ndenge na zoe bisabino que tozana problème, il y a disparition à Moko Nabiso. Je vais saluer les collègues naye bao bazana tokomi wapi radio na Kabinda qui ont envoyé leur contribution, leur gerbe de fleurs awa na Kinshasa pona kolela. Ce jeune monsieur, il s'appelle Trésor Zolozolo Makumbi, qui nous a quittés à cet âge, à fleur d'âge, pendant qu'on avait encore besoin de lui. Nazo ebisa kabino ke mwana wana c'est parmi les piliers, les pionniers. Il y a Tokomi Wapi télévision, parce que ndenge boyebi bato balinga kozala ba pionnier te, ce qui est loko bandi balinga ko observer nan. Même ndenge toko banda boy na RL, qu'est-ce que j'ai dit? Na ASER comme parti politique, on constater que bato bazo donké, bazo tala. Mais bango bato a liboso neko Eliezer. Il y a même ce qui, je peux le dire, que bazo déranger nga. Muto avant de vous engager sur la voie politique. Avant de nandako, mais ça, azo komela yo. Lukela pe mwana nangai musala e. Lukela pe ndeko nanga musala. Mais musala yango yo batu bazo luka. Musala yango yo batu bazo luka. Yabiso musala ezaka kana ba birote ezape na bilanga. Yabiso musala, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que au Vandi, on a que aux alindeko, toye banana yo, oye après, donc oye ko senga, basi basale lio musala, baye ko servir yo. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Et yango bozo mona, ceux qui to collé là, Trésor Zolozolo,
le capable premier vice-président Ogi Kalonji est venu sur ce plateau. 5 caméramens, 5 collaborateurs qui l'accompagnent. Je veux vous mettre son témoignage sur ce monsieur que nous plairons tous. Na longola kaye na molongo ya kozala cameraman akomaka famille et une partie ya makambo yo na bandaki kosala. Donc liwa ya Zolozolo, j'ai été très touché. Nazalaki obligé ya ko annuler ba déplacement nyonso nazalaki nango. Ba activité nyonso nazalaki nango ti mukolo Zolozolo kokundama parce que je me sens concerné. Oyebi ba collaborateur na biso balongwa kana mulongo wana ba collaborateur ba komi ba membre ya famille na biso. Donc na regretta ki koyeba yete, il a sérieusement participé na musala oto salaka. Na ibisaki batu que la plupart ya ba image bo banda otala wana sima ya caméra ezalaki trésor Zolozolo. Donc tozu engagement ya kolela ye avec beaucoup d'honneur. Parce que ba collaborateur na biso bazali ko mériter pe yango. Donc na kosenga na bandeko nyonso ba yebi biso lobi mardi déjà tokosala veillée mortuaire na à 109 boya biso tokozala wana et mercredi je pense que programme ekopé ça m'a certainement awa mercredi biso nyonso tokende na cimetière tokende kopé ça au revoir na trésor Zolozolo. Je pense que kozala pasi makasi parce que soda ya engagement neti oyaye nami tuni soki tokozoye lisusu mais zanzela ya nzambe nzambe andimaki que trésor akende ezalaki mokolo na ye onyonso tozana ngo ya koloba eza kozongisa gloire nyonso et pas nzambe mais place etikali toyebi tena na koya ko bande ple wana témoignage ya trésor Zolozolo. Voilà. Ce qui besoin un messie à ce niveau-là, Zokokate, il y a les gens qui pensent que bon, c'est de l'accessoire. Bazana ba makamuna bango. Mais baye baka moninga malamu na bango nganeti oyoyo. C'est un coup dur pour la serre, c'est un coup dur pour Tokomiwapi. Je salue l'arrivée du capable Deka Kalombo qui a payé son billet à Longwe Lubumbashi pour Nakoya Kolela. Trésor Makumba. Makumbi et Zolozolo qui nous a quittés. C'est aussi ça la famille. C'est bien bon, il y a Kosenga Ndeko Elezer, Tindela Biso caméra, Ezamalam. Mais caméra wane filma kayango mon côté. Il a été avec le ministre, le Kola Chéribin Okende Senga. Il a été même avec la distinguée première dame. Ce garçon l'a filmé. Yango bozo monaka ba souvenir wana to ba bilembo wana. Il a été au front avec le militaire, bien sûr avec moi-même. Il a été dans la rue de Kinshasa pendant que ça tirait. Ba ebele ba bani koloba loba bazo batama. Bazo yemba jale le pona ko batela nzoto. Ce grand monsieur l'a voyagé plusieurs fois pour nalobaka que biso toza le premier média ya opposition ndenge tozala ki na kati ya opposition et ça là que ba collaborateur ba agent nango ba voyager mingi sans que bazala na pouvoir l'organisation yango bokoyoka ba dema kesela azoloba na que vient na lembi avion nyonso to wana bazaki ko kende ko balukate mais ko lukela bino ba information wana bo sepela kanango bomona information ya kawele bokomona ba photo misusu azali boso ya gouvernorat ya Mbandaka okomona misusu ya Bwende okomona mususu ya Bikoro okomona mususu ya Kasai Kananga Mbujimai ya Chofa Kabinda Lubao Ngandajika Mwenaditu donc ba image oya bakasumbale Sabukama Sakanya Kinkonja okokende partout bana wana basala musala wana ana Kinshasa ce sont le caméraman na comparaka na mutute kotala mutu po amemi caméra ya munene te. Monsieur Tambo, je suis fier d'avoir baleki na ngayo na salaka na bango comme des collaborateurs.
je n'ai jamais vu le courageux comme Balé Kinangawana, même quand ça tire. Parce que awana tokomi wapi ceux qui obangaka au kokate yangona lobi même na bana ser. Heureusement, je dois les saluer. Ceux qui obangaka bangaka koya na yote. Mukolo ya marche ya koloba non à l'agression ougando-rwandaise. L'unique marche oyo, ce qui est à la kabatumisu balingaki baloba ke obomoni comment on est en train de museler l'opposition. À serre chaud. Donc, j'ai aimé le capable. Namoni batute ko kima soki ndenge même soki babeti masasi pendant que les majors et à la police bazo kima. Les capables sont au front. Et ils ont compris ce que j'ai aimé ce jour-là. Balata esprit au biso tozakanang. Tomesana milinga. Tomesana lacrymogène. Yango mutu etretaka malaria. Bitumba ya réseaux sociaux à Facebook ya kofinga na totike la bin. La grande école, c'est la serre. C'est la serre. Naibisa kibino que politique nenge tozo kende lobi na betel bino lisolo na province alomami opesi mboa boy bozo wele la nini il y a de la place pour tout le monde bozo wele la nini batu bazoki garçon anomoni azoki na mutu je le connais très bien je vois la fille blessée ma bangue comme lokola kuluna a batu bazo telema ndenge bazo bamba ba mabanga wana. C'est ça le théâtre oyo salemi kuna na province alomami. J'ai suivi les uns les autres. Bien sûr que Yami Balenga na landiete, docteur Christian Basanga, je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas suivi ces images. Mais il y a prof Lumanu na landi. Mais moi, ce que je n'aime pas dans tout ça, et ça y a que oyo abimisi kombo chef de l'État. Oyo abimisi kombo chef de l'État. Mais tozo assister na eloko ya ndenge wana. Ça m'a un peu dérangé. Je pouvais certainement kobete la bino nyonso maboko du fait que au moins on peut espérer que la Lomami est ça en toute sincérité entre les mains du président de la République. Kebozo salela ye musal. Mais oya lobi aza FCC. Oya lobi qu'est-ce que j'ai dit? Oya lobi azaki na FCC aye et pas chef de l'État et oya pe alobi que non voilà ngai pe na ye nazo soutenir chef de l'État. Bino nyonso union sacrée. Siko bozo wele la nini. Bino pe bana côté moko. Ce qui totali, il y a les vieux, il y a docteur Christian Oyo qui s'est aussi engagé en politique, dont nous connaissons ses compétences et ses qualités. Mais siko bozo wele la nini. Cette politique yakobomi saka batu. Biso batambo tozali ko encourager yangote. Même ici je suis en difficulté, yakotie la bino quoi que ce soit compte tenu à l'incident. Chacun a sa place. Chacun a sa place. L'incident ndengo wana bokotia mokonyango bozali ko soutenir na position nini. Na habité. Nangonga oyo bandeko. Namitunaka chaque fois que je vois makambo ndengwana, pourquoi vous pouvez nous poser la question de savoir oh bino bosali parti politique, il fallait que bosala ba usine, bosala ba société. Mais papa, yo sala nanu ya yo société hein. Au moins hein, biso ndehora parti politique ango. Tout ça quand même kamwa eloko oyo tokomi wapi. Eza ya monsieur Tambo, au moins nazo engagé bato ata mibali. Tokena bilanga, tozo sala bilanga. Kuna pe tozata na batu mibale. Mais yo sikoka ko pesaka batu ba leçon, mais yo so salinini. Nous avons mis en place une formation politique compte tenu à insuffisance au tozali ko constater. Voilà. Et ça pona babenga biso présoté. Nathalie Sabino batu ebele qui ne servent pas les chefs de l'État, bazo salama kamususu. Pour preuve, na ekinzoto malili. Namoni batata moko balati. Moi je ne savais même pas que Dani Banza a un problème. Na soki mususu bazo benga soki nani boko yoka kombo kaka aw. Kuna ekomi ke bazo menacer cérémonie na moi
esalemi wapi na kinkonja nous bosakara politique bonganga na moi usaka kuifaya wetu mwana papa chelanga inanu ba mwa biloko wana toyoka yotulonganga nayo yetu mishole yonso yakisi na shabu yetu tampoelanga nayo kivu boshiki yetu tana na shabi amalo akabyonso bitu tana mu yetu ntanda ya kinkonja na shamu République démocratique du Congo mwanda otu afikila muno ibate kwela mpiko kubankambo ne kubatata ne kudileza mulu mwino wafangile kino kishi kianetu dialelo twatana ko akishi ikamwanda wa lufu na shawa makamba kano amitompo ya dani banza oke mukimbe muihaye na kino kietu kishi na kino kietu kishi ne na buno wetu buto otutoela iya wa yese udina kioki akimono atisabu ikwaya wetu mwana dani banza ayukemba na kino kietu kishi mwanji mudilo wetu muishi si aye ustakuiva ye dani banza tofuile bokubuno wetu buto tanto koko ayeko akuwe ko kisakyo so kya banfumo onso wa kinkonja tuli komanda kusoutenir chef de l'état wetu ne dani banza mu wanji mulongo ba kambo tangilila kumeso kwa wetu mwa ya lelo nodi tuli umbutobo wakulangula batu bane bankamba ya lelo nodi si ali banzao wafu ikune namba twendanga de 7 km kusta umo tufika ko ako mkato mwanamesi hivi avine mo kama tamba kunede na bakulumpe unotuda nibanza wetu mwana aya miwa mpombo wadia wanji ichima munda dia muma waludia mawele ami wasimu yukilemba wamaike bakidiko wadiko nevo mudia abantu tusakwi mudia mawele kadi uno grand chef kinkonja kai ngabaya utoka si mufwe banwe woso tu mudia watu wetu dipo makayo amine walwile dia unka guluka dia musa o dia batura mwidi yukei amine mpombo wadia wani dani banza kafoni nwevo kufu alewiya na inoshikani hapa dani banza mbaya utoka grand chef utuela nemumonde twendangamo anewa nefuike idigo makayo tutuela batumbukila kuluwa mbayo makayo utuela buchi utuela vashi wakasaba koka sinangana navya ngande komanda kafuta kanya kobya kafula bifule ngayo yo pona dani banza pona riri bino bakoko bopesa kie deja na monde bopesi bino dani banza oyo nyosa goyako lukaye biso tozali bato bakofila nyoso oyo bakufila bino tozana ba premiere tozana ba ipaya bato nyoso tokoya tokobundana tokobakate wana ko lukaye dani banza ye moko biso tokenda ka 100 km dans une minute tokomi soki osakani okobukana tolobi na bakoko oyo nyoso bakufeli tobengi bakoko na biso babukanda bakashiba oyo nyoso bakotelema pona moto akoki kokende koluka dani banza ye moko ekobeba bino nyoso boyeba wana mutu mwali kuunga nyama kumikolu wetulondo tiwa nangu katwina nijiba tulimwaje tukumutahira na shumumpuka nashi koko mwakuto nyama kumikolu ansha peple yonsi ya mkongo mimone biditani banza wenza bibika na bisangisha bantu bonse
nango kasino ushinda tu kumwenzela bibi nashi nango meya makesi tambile population so Congo soto wakala katanga bani dani banza kimutu kumbana makwendesha tanga ile jitu ngeli akatanga ni bomu kutenera kabidi ni president wetu Felix Chilombo Antoine waluseka lwetu lwa kinkonje muishima tujimwa mubasomba tetu baka saini gitalala kuitabisha kabidi bwana dani banza ye mwina enze mujimu mujitalala ni Felix Tshisekedi Antoine uji mutu kumikolo yosu wele chance mulu bwa dani banza ye ya afitaka na bwali mwabeu tutubuko keshi bwa kinkonja nani mwashefu mbayo utoka Roger wewe uji waku na bwali bwa dani banza bwa kushebei wewe bude pitebwe bujanshi wewe ujingani wewe mushebe ambwali bwebe ni zambi wewe mani kwena kwa kuto. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la présidence. Awa toyoki kaka ndenge wana ya ke oyo a remplacer ki before. Yena zana problème na Dani Banza linga bomaye nde ba cérémonie wana bozo mona bazo lakela ye mabe balobi soki o meki na ya biso mwana yo komona soki o meki mutu nyonso akomekana Dani Banza. Donc bato bazo se filmer cérémonie à moi. Contrairement na Excellence, bonsoir. Oh, nalobi bonsoir te Excellence. Excellence moko banegonanga. Abengi si banganga ko. Ache bango na hotel Mibali. Ara Kinshasa. Amemeli bango photo misato. Alobi na linyika kana tikala na kati ya gouvernement. Photo photo ya liboso tangu na lobaka na bino ke soki boye baka modèle batu bazo lala te musala na bango kolukaka koloka chef de l'état. Photo wana bazo katsango mitakala lali chango na se bino tangu bolali wana ezara batu bazo lala te. Tata wana Excellence wana abengisi banganga deux groupes. Atieba o na hotel boy atieba o azwi photo ya chef de l'état na ya batu mibale na linyi kotanga awate. Apesi. Bosala tona tikala na gouvernement. Mais papa, oko tikala na gouvernement pona kisi, toko tikala na gouvernement pona bola mozo sala. Tangu biso tozo yeba makambo angwa. Nandenge na lobia kisi angwe kweiti. Ba dépense au sali na mai. Dépense au sali na mai. Je n'ai jamais compris bandeko. Yango na lobaka na bino. Omoni ata soki na lobaka un jour ata soki boloki ye toko délivrer ye. Ah oui. Ata soki boloki ye biso toko délivrer ye. Yango zomona les hommes forts bazo kweya bamso bazo kendaka ba prison ba vandela ka kisi na kisi na kisi bo ebite nana zo sala ke salem na loba na bino awake ata soki boloki ye toko délivrer ye. Tiako fongwama. Les hommes forts, bazo kende wapi. Bazo kangama bamsusu balongwe lelo tout ce qui était comme ça. Bakomi téléphone ko sonné 2 fois te. Ayami allô. Bakomi koluka bapele ya koluka. Oui, ce sont des gens enrichis. Mais est-ce qu'on bongo wane kosila parce que niveau de vie oh bokoma kinango moyen bo kitezate. Ba kare minier ezabino. Ba mafia nyonso ezabino. Et c'est comme si bisoto bunde la bino. Chaque fois que je parle, des fois batuba comprennent kangate. Je ne viens pas ici faire l'apologie de qui que ce soit à chanter à la gloire de quelqu'un, non. Je viens vanter notre combat et les fruits de notre combat. Je suis très jaloux. Tant que vous êtes en train de cracher sur les efforts des autres, tozala kana binote papa. Hein tatu? Tozala kana binote. Nzela bokoteli eza ya kisi mena loba na bino ke mukolo moko akosimba bilamba ya maboko. Mukolo moko akosimba bilamba banganga bazana 2 hôtels. Oyo beto moni ya dani. Nyonso za théâtre te. Nyonso eza théâtre te. Siko différence nini eza entre bino na tata oyo. Azo betaka batu banzeta zo chaka bango moto na mutu.
bazobenga ye soki prophète soki nini. Au vu et au sud de tout le monde. Voilà là où le gouvernement devrait agir. Donc on laisse comme ça, l'État n'organise rien. Bazo torturer tout modèle loi. Au nom d'une quelconque religion, que biso toza na personnalité civile, biso to salaboy, je ne sais pas. On va au gouvernement pour servir. Le loki si wana bozo sala ekosimbate. Omoni bino, ata soki bo envoûté, toko délivrer. Baza combien bazala ki bazali sous-souté. La vraie politique, à mon humble avis, est ça oyo aserazo sal. Parce que ngana lobaka batu muto ko sala na ye plein. Oui, au sali plein. Est-ce que Kotiko expliquer biso ba moyen au débourser pour ces pleins là? Le plein ya kosomba. Kenga iso ki omoninga na sala ki boite papa. Est-ce que ça plein ya boye ngai na lobaka na batu? Na kiti nengozo mona siège ya aser. Le plein ya kosombate. Chaque samedi échange patriotique. Et na souka batu bazo mbongo mabonza. Combien de partis? Combien de partis? Ceux qui bako bana ko senga wete e futela biso bis, pesa biso transport. Quand les capables sont capables, la capacité se manifeste. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi nous sommes vraiment le collaba sentinelle. Yambo cannabis. Parce que tu as notre parcours. Ba bazoya kozwa kaka et loko oyo ba bundeli ba te ba moneli pasité. Baza différent na biso. J'ai appris ici qu'il y a un accord qu'on a signé entre biso na Burundi. Accord na domaine ya paix na ya sécurité. Bande konanga. Ngai na lobi na rentrer awa, il faut tout évaluer l'accord. Nazana confiance te nga. Nazana confiance te parce qu'il ne faut pas tout déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Est-ce que vous avez makambo? Il ne faut pas tout déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ba discours de cause à la bayoka nakate. D'accord pour le moment, tous les mauvais accords que le pays a signés, et zaki tango ba parlementaire, bazan en vacances, nenge to en vacances boy. Il ne fallait pas en ajouter de plus. Nangonga oyo. Accord na domaine ya paix na ya sécurité avec le Burundi, ngana zomo na urgence nangote, mais je ne sais pas, je ne maîtrise peut-être pas les contours. Mais retenez, dès que tozongi, je vais initier une procédure parlementaire pour que tu évalues tous les accords qui ont été signés en matière économique ou sécuritaire. Ils ont bénéficié de nani. Macron makambazala ki koroba. Entre autres, non, c'est parce que bino bozali ko gérer des fois bozali ko engager na ba M23 ango, ba mususu bozana bango ba ko sala ka musala. Les gens qui ont tué, qui ont violé, les gens qui ont pillé leur pays. Les gens qui ont trahi leur pays. Ceux qui bokamati bango boko tsi bango na institution, c'est que les Rwandais demandent pour leur poulain l'M23. Ne yango anati, brassage, mixage. On prend ces gens-là, on va les récompenser. Nasima yako bomabiso, nasima yako violé, boya ali. Comme cadeau, boko nza bango lisusu. Yango ozomona même divergence. Na arrivé à président français Macron. Mutuna mutazana place à Télémeli. Mutuna mutu pene to zaliboy. Ayebi même place à Zalaka na makamuna ye. Okomo na pe bino pe bozaka ya domaine one. Domaine nini yo moko yobi. Oyebi pe oyoti. Yo be oza à côté kuna, soki oza à côté kuna. C'est pe là na yo. Mais chaque politique na lobaki na bino lobi. Ceux qui botali nenge batu bazali ko analyser batu akatumbi bazana ya bango bazotal tolo baboy batu fayulu balobi te biso tozomona kaka boy batu Félix Antoine Tshisekedi balobi biso toko loba boy mutu na mutu azozo position
selon intérêt naïe, pas pour les intérêts de la nation. L'intérêt supérieur, le patriotisme. C'est l'action commune pour la République. Kabinda 102 croisements, ça vous. C'est là que vous sentez, même quand vous arrivez, vous allez sentir patriotisme, mon koboy. Vous allez sentir que t'es place au yo. Et si on a parti Zaga Mukeboy, vous allez quelques mois, vous allez cette dimension-là, ils ont là li sabatu pongite. Parti batu bazo keneko chaka mabonza. Olé à Kebasenga. Moi je ne sais pas. Nous avons fait ça. Vous pouvez comprendre FCC. Balobimbo. Emmanuel Ramazan Chadari Akena Kindo Alobi. Nous devons privilégier d'abord les candidats à Maniem. On doit faire peur à toutes les provinces. Les roba Telemiwan, FCC Kabila, Tolingi, Botelemisane. Mais attendez. Mais candidat président, beaucoup présenté Yewap, n'a pas non enrôlé. Vous avez commis une erreur. Et cette erreur-là, je ne sais pas comment vous allez réparer ça. Dis-moi, qu'il y a une logique, tina souka bobo ya élection. Ceux qui bobo et boke ko participer, batuna bino, baboy ko s'enrôler, bao ya mukango bozakana bang, baboy ko s'enrôler. Boko bimana ba 0,000. Ça sera l'enterrement ya classe politique na bino. Vous savez, quand vous entrez dans la plate-bande ya batu, et ça compliqué. Ngonga ya FCC, et c'est le cas, ça il faut oublier. Makambu misusu yango ezo salim. Makambu misusu ezo salim. Bande konanga, est-ce que vous savez que il y a un général qui a fait tuer Batu 8 à quelqu'un qui n'a mission privée naye, na sakanya selon ma information, mutu kawana bozomon. Bake kuna babeti tonon. Donc sur les 9 militaires, azalaki na bango 8 bakoufi. Est-ce qu'on va laisser ça comme ça? Ou il faut suivre boye ba général angwa kendaki na ba soda ko sani? On a besoin de militaires au front. Cette façon-là de s'accaparer de la sécurité, je ne sais pas. Voilà la conséquence. Gana habité, hein? Peut-être un jour, tant que tu as fonction imposer biso sécurité, nous allons obéir. Je ne vois pas pourquoi il y a sécurité, ceux qui ont n'engeni. On s'accapare, moi je me protège, mais ceux qui m'ont élu, bazakuna exposé na bakuluna na news. Ce n'est pas la vision, il y a Action commune pour la République. L'ancien conseiller privé du chef de l'État, Bifor Bissele Le Fortinand, a Sengati liberté provisoire, Mbala Liboso Boelakie, Lelo Lisusu, cette liberté provisoire wana ba accordé yete. Balobi moyen topé sayo ezate. Il y a quelques jours, avocat ya l'ancien conseiller Bissele Le Bifor, ba Sengati que azobe la makasi il faut batikaye. Akende kozwa ba soin approprié bango balobité minganga bakobana kolanda ye awa soki azana posa munganga ya kaka awa atikala kaka esika wana. Mais je vois quand même que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Jean-Marc Kabunda, député de son état, n'a pas immunité na ye wana vandi kunati. Mais siko soki balobi bien que toyebi que des fois bakokanga mutu lobi batikiye bakokanga mutu lobi batikiye. Mais ça sera quand même un peu compliqué pour qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Bon, il y a aussi une question de santé. Est-ce que l'état de santé, le tribunal a estimé que l'état de santé n'a danger d'engager présenté yangote? Prison est à la blague. Ce qui est un nerf solide, au Kobela. Ma bonne délibition toza kosala tangu tokenaka isikango ezalaki akenzambe pesanga nzoto makasi nabi ma faiblesse. Je suis parmi les rares bakota na prison babima Kinshasa Ningana Masasi Beta. Oui. Je suis parmi les rares. Parmi les rares. Ba M23 lobby tokotala. Lobby mardi. Soki bakotosa te ba M23 tozolo baka ndengo ana baza bangote ba Rwandais.
parce que d'accord ya Luanda va respecter yani va respecter est-ce que ya lobby va respecter je ne sais pas mais entre temps aux okuta force régionale que tozo déployer batu na ba zone eza entre les mains ya batu wana te. On doit faire attention sur ces complots contre notre pays parce qu'ils ont malamouté. Elle est arrivée hier après l'escale de Goma. Elle est arrivée hier à Kalemi. SG Sophie Kakoudi accompagné na SG et Brej Kambamba Bakituana avec une forte délégation. Les images pour Kalemi. Storybox Audio. Nanipigia kisanti mwe bote banduku yangu. Niliwazia sema mnawazia sina mtoto Kalemi sitapokelewa. Na naona kama nafika kwa bulongo yetu. Banduku yangu bananipokelea na nipigia kisanti sana. Sikupenda ibakie Kishasa hapana. Nilipenda ile parti fike na kwetu. Uma parti politique yote mnaonaka banagawa secrétaire général banaume. Dia kuona sema ASR inakuwa na changement. ASR anamiekea ndugu yenu mwanamke ndio secrétaire général. Voilà. Ça, c'est la serre. Warana Tanganyika. Ce n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas Lubumbashi, ça. Moi encore, à Mwenadi, tu n'es pas Mbaya Mwadi. Non, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas en Mbujimaï. Là où les capables, Daniel Mbaya, a quitté qui peut l'obi pour s'enrôler. Faut que là comment ça bouge quand les capables sont capables. On attend la descente à Joseph Kajingulu dans Namwenadi tout bientôt. On va voir ce que ça va donner. Je sais que ça va encore bouger parce que pour le moment, on a habité. Tout baza tranquille parce que Mwenadi tout ça entre les mains de la serre. Capable bazara Mwenadi tout capable Joseph Mbaya Mwadi. Il faut que Yewana Zoya, capable Joseph Kajingulu, est en route pour son enrôlement en même temps. Mais Yabiso Masasi Betagate, Yabiso Moboulou Eko Takate. Ah, voilà. Le même mouvement s'est fait. L'enrôlement, il y a capable na Canada, beaucoup na capable yani, ndenye bakendaki, pour na ko se faire enrôler kuna na Canada.
Bonjour, chers Congolais, chères Congolaises, chers capables membres de l'Action commune pour la République. Je suis le capable Yanni Bokumo Joseph, président interfédéral de l'ACER Canada, accompagné du capable Jérémy Madiata. Sango Oto Memebino Ezali, il y a enrôlement. Comme vous le savez, Bisoto Oti Kozwa, carte électeur na biso. Pour la carte électeur, essayez l'ikaka kozala na passeport valide, accompagné d'un titre de séjour, par exemple, une carte de résidence. Pour la bandeko bazali na carte de résidence, par exemple, étudiant, beaucoup comme un passeport nabino valide, accompagné de votre permis d'études. Pour la bandeko bazali na carte de résidence, par exemple, ezali retenu na immigration, beaucoup comme juste passeport nabino valide, accompagné d'un permis de travail. Avec ces documents-là, l'ambassade a facilité la carte consulaire qui permettra à ce que vous se faire enrôler. Alors, nous appelons chaque Congolais partout où vous vous trouvez ici au Canada de venir massivement pour vous faire enrôler, car s'enrôler, c'est un devoir civique, s'enrôler, c'est un devoir patriotique. Oui, nous sommes capables. Ça, c'est nous sommes partout. Et pendant 7 ans, après le geste, oui, après le geste, il y a capable Marcel, il y a personne qui Maputa Nakatuba, le capable Deka Kalombo, ce qui est allé dans siège est parti. Parti, il y a 6 mois, ils ont un siège un peu partout, et puis le siège, pas siège, il y a formalité. Ok, na Mbujimai, Kabakata siège. Oye na Mweneditu, siège. Ok na Lubumbashi, siège. Okomi na Likasi, siège. Malandi Wanshinga Kananga, siège. Ok na Kabinda, siège. Kinshasa, ce qui combien? Nagoma, Mibale Kutu, Kitana Matadi. Donc, vous sentez que dans peu de temps, les capables sont capables. Voilà, bande kolangai. Nazo suki sawana pona lelo. Je rappelle encore le programme. Yamatanga tozanango. Lobby mardi. Baoba kolanda biso na rediffusion. Et ça mardi le 7. Le 7 mars. Tokozala naveye mortière na 109. Déjà na 19h tokozala wana. Tokola la wana. Pour honorer mémoire, il y a ces vaillants caméramens, un grand monsieur qui était avec nous, qui nous a quittés. Mercredi, tokozala na morgue à hôtel de ville à Mamayemo. Tokozala wana déjà à 7h30. Tosali makamunios tokosala koloba 9h30. Tokolongwa na morgue. Okoya kokoma na retard ce qui est après 9h30. Ce qui tolongwe na 9h30 na morgue tobeti tour na plateau awa ya tokomi wapi. Toza na avenue Colonel Ebeya numéro 1. Donc ce que l'équipe porte ya Ifasik au courbé na kati wana nde bisika cette télévision se trouve. Tokolekisaye amona mbalasuka esika zalaki kosala avant que tokende kotika ye esika kopema ezakuna na nécropole éternité eza nécropole DT tokoleka entrée à nécropole ya liboso quelque part juste un peu avant na makadam kaka bokomona esika wana ne bisika tokende kotika ndeko na biso eza matanga ya Action commune pour la République, matanga munene ya tokomi wapi télévision. C'est ça le programme. Na bangonga neti oyo. Ndengonga tolingaka koyeba kone des partenaires aussi. Tomonan. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire
Voilà.